knock, 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 knock. Bokota, 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 bokota. Matière ici, écoute la famille. Bakota kaka. Yango na lobaka toujours. Eza makambo mosusu, okoki ko bomba. Obombi na yo penza, obombi, bombi, bombi, olobi ke no, mutu akomona kangote, mutu pe akoyoka kangote. Mais, eza na ba makambo mosusu bandeko nanga, moyen oya ko bomba ezate. Ata soki obombi lelo, yebaka kelo, non, lobi to après lobi. Obimaka na poisa. Izalaka bongo. Obima na yo na poisa, olinga te. Ebele ya batu, babando ndima te, tango toyaki na bemission pona osala, pona zemi ya luna mienzi. Ebele ya batu, bandima te, balobi bino bozalaka lokuta. Na ebite, bandeko na biso, pourquoi bandimilaka biso te. Mais soki bakoti na ba chaîne bandeko mosusu neti ba ivarien ba gabonais ba ondima makambo o balobaka mais biso soki to yeli bino ba news ba information awa la plupart ya ba congolais na biso mona kana ba commentaire lokuta na ebite bino peut-être na côté na bino na ebite pourquoi bondimila ka biso te la famille makambo eza lelo to ye pona luna mienzi kandenge boyebi chez Étoile Nines TV toyaka mosusu ki bomoni makambo ebimi eke nanu toyete en tout cas mosusu tozalaka nde occupé na musala ezalaka mwa bongo soki tomoni ke toza occupé na musala moyen toya kobeta masolo ezate mais soki tokomi libre yango bomonaka biso toya na kitoko nyonso. Voilà. Salut chers boutchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances. Salut surtout les amis de Étoile Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers bouchous, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino Luna Mienzi. Nini ezoleka na luna mienzi makamu nini esali ke no lelo to ya kobeta lisolo lelo to ya koloba lelo to ya kanenge bomona biso. La famille avant to kota na mwa mozindo na kolingana nuna ya kosensibiliser batu nyonso o nyonso bakoti sika. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kane tolobaka ezalaka malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka Étoile Nines TV zwa penza kiti na yo vanda tango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu ka ndenge tokendaka kote mosusu kaka ndenge tosaleka talela PR soki omoni keno eza tongo na pete nyonso na osenga na yo kota olia petit déjeuner na yo. Grand merci na bino nyonso bolandaka biso, grand merci na yemoko Linda Bukulu, grand merci na yemoko Madame Judith Diampovisa, grand merci na Madame Marie-Josée Tchala, grand merci na yemoko Madame Sidonia Siala, grand merci na mama na biso Cécile Kaba na système moko ya kitoko penza makasi. Grand merci na bino nyonso de partout oyo bolandaka Étoile Nines TV en tout cas na yeko yebisa bino ba merci mingi makasi na système moko ya bien. La famille kane na lobaka tango landaka biso talela PR na yo soki omoni keno eza tongo na pete nyonso na osenga na yo kota olia petit déjeuner soki omoni keno eza midi na osenga na yo kota olia repas préféré na yo soki pe omoni keno ndenge eza boye na olandaka Étoile Nines TV na pokwa na boya kananga boya na nzala bolandanga na nzala ekozala malamu mingi kota penza olia soupe na yo na système kaka ya oyo tobetelaka masolo chaque jour na système kaka ya Tokos
makasi. Bandeko na nga lelo oyo toye na makambo ya ndeko na biso Luna Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Osaya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ya kitoko. Gavker aye penza na makambo ya bien. Gavker aye penza po na lobiko na yo. Yo obelaka mutu pasi, obelaka mukongo pasi, nzoto esalaka yo pasi. Mosusu na kote mosusu ozoluka mabota ezoya te omeki na banzela nyonso mabota ezoya na yango te. Na tour oyo na osenga na yo kotaka na Gavker kuna ba solution ya kafu, ba solution ya kilikili, ba solution penza ya kitoko bandeko nanga eza kuna na système moko kaka ya kitoko penza mingi makasi. Voilà la famille, lelo na ye awa na makambo ya Luna Mienzi. Toyaki koyebisa bino awa keno Luna Mienzi aza na zemi azongi Paris nde place azwaki zemi na ye. Voyage na ya liboso oya sala. Ya liboso penza makasi ezalaki akendaki aye kozonga. Tango azongaki kini Luna Mienzi ayaki ko constate ke azalaki na zemi. Azalaki na zemi yango salaki keno Luna Mienzi akendaki kozonga poto. Ba makambo ebimaki kilikili leki ya mobali na ye ayaki kobimisa ba vérité ya somo ayaki koloba ebele combien mobali abando wanga na zemi combien jusqu'à ce que moi kimia eyaki kosala nini eyaki kokota. Lelo oyo toye ko informer bino ka keno Luna Mienzi abotaki déjà, ça fait déjà presque 3 jours. Oh, Luna Mienzi aboti. La famille. Abotaki mwana mobali. Aboti na poto. Ndenge za boyebino moko boyebi déjà mwasi soki aboti na poto na mukanda mbala moko. Piao. Mukanda ekoti. Ezalaka mwa bongo. Eloko esali keno lelo to ya kobeta masolo makambo ya Luna Mienzi. La famille. Bandeko nanga ya basi na ya mibali bola nanga bien penza na bukebi nyonso. Toyebi ke eza na ba comédienne na biso mosusu o babota. Ba préféra na bango babota babala bango te ye moko kaka lobi na bota. Comme ça na continuer carrière nanga. Bon. Vi mutu na mutu azalaka na ndenge memaka vi na ye eza na batu mosusu. Eza na ba famille mosusu. Bateya bango ke mwasi abongaka na ndako libala ezalaka malamu mingi obota na ndako libala parce que soki tozongi ata na Bible ndenge Bible yebisaka biso mwasi okota na jardin d'Eden ka tango kobala eza Bible yango tomonaka na bandako mosusu principe wana bakendaka nango ka bongo
omona papa na mama balobi nga na ndako na nga zemi te. Soki oza na besoin ya zemi, luka mobali abala yo comme ça, o bandozwaka bazemi na yo na ndako na yo ya libala. Mais na ndako na biso te. Na ndako na biso te. Na kilelo oyo, peut-être na kala, na bato ya maboke, to ande yo komona ngo neti mwa normal moko boy, parce que la plupart ya bato ya maboke bazalaki na bana na conséquence ya lelo soki totali na bato ya maboke, la famille qu'on se le dise la vérité, soki bato ya maboke bakosilika basilika, mais l'essentiel na lobi vérité. Soki totali génération ya kala bato ya maboke ba o nyonso ba bota mingi baza marié te. Baza marié te. Baza na bango kabo na bana na bango. Et surtout ba mosusu omona abotaki na mobali oyo. Après aye kobota mwana mibale na mobali mosusu. Après aye kobota mwana misatu na mobali mosusu. Aza soki na bana 5 bango nyonso tata na tata. Mosusu omona bana mibale baza na tata moko. Ba o nyonso mosusu mutu na mutu aza tata. Batu mosusu bakomi na bango bongo. Alors, na kilelo oyo, ebando sala biso deja malamu mingi komona bana mike deja bakomaki na bango kobala. Tomona ki mariage ya Mylène abalaki. Tomona ki mariage ya Sylvie abalaki. Tomona ki mariage ezaki Francisca oya famille Bota. O ba nani ba parinaki, ba Naomi Lufiakenda na mobali na ye. Tomona ki bango kutu ba Naomi Lufiakenda babala naki ya pas longtemps. Et ça là qui fierté moko la famille en tout cas to bando loba biso kutu na biso ba youtubers. To loba en tout cas génération oyo et komi penza bien makasi. To yaki komona tonton de corpe akenda ki pe ko bala. Totali pe tonton Junior abali, to ye kotala pe tonton Joël uti ko bala, donc bokomi kotala ke non génération ya lelo maboke ya lelo eza lisusu maboke o ya kalate. Et yaki ko kamusa biso tango kaka bayaki ko apprendre biso ke non Luna Mienzi batie ye zemi. Mbutu o Luna Mienzi azalaki nango yango la famille, vie ya Luna Mienzi ya kote ya ebele ya bandeko. Moni dans la vie batiaka miso na mutu te, likolo ya mutu te. Boyo kanga bien. Batiaka miso na likolo ya mutu te. Tia miso place nango, matoi place nango, munoko place nango. Dans la vie, surtout vie ya lelo oyo soki ozoya na presse moko ya makasi. Ezana batu okokanisa keno ba sepeli na oyo zo sala. Meza batu mususu ba sepeli na ngote. Yango mona bakoya kotia yo kasoki esprit ya ndenge nini, soki makambo ndenge nini na mutu. Okomi kolela après. Kotala ndenge Luna Mienzi aboti. Aobomba. Luna Mienzi alingi atate mutu moko te ayeba keno Luna Mienzi auti kobota. Est-ce que boyebi yango? Luna Mienzi alingi atate. Ndenge ezalaka tomona ki ba Priska Kanushipi abotaki. Bien que azalaki marié te. Mais asepelaki na ye eza zemi ye moko asepelaki azwa zemi. Asepelaki penza na motema na ye nyonso ke non azwa zemi tango abotaki directement na page na ye ya Facebook atie message. Mais Luna Mienzi bomoni message. Bomoni message akoloba te ke non Nzambe merci na boti. Message ndao ata message moko te ezate. Donc ezaka koloba Luna Mienzi asepeli na ye ata mukete na kobota o penza aboti. Luna Mienzi asepeli na ete. Ezaka ka eza zemi toyebi te soki alingaki alongolango esimbaki te parce que eza na bazemi mosusu bandeko nango komeka omeki eboyi baye koyebisa yo pa ba docteur que non ndenge eza bo soki omeki kolongola nzemi o lisusu kokufa. Yango mona batu mosusu aboti na ye kana bota. Bomoni ata ba camarades na ye ba poster ye alingi batu ba ye bate et pourtant moi si nyonso soki aboti ezalaka vraiment esengo na côté na ye na komi mama nga pe na komi na mutu oya bando benga nga mama ezalaka esengo mais
Ce n'est pas le cas avec Luna Mienzi. Pressé oyo azalaki nango. Luna Mienzi oyo atia vie ya baby la donja mal à l'aise moko pas possible. Soki lelo oyo ba baby wana, baby la donja, bandeko na bilo mosusu to lobaka. Baby wana batu balobelaka lisusu makambo makasi baby la donja te. Eza pona Luna wana. Baby la donja zayaki bien. Makambo na ye bando kende bien. Makambo na ye na grâce luzolo tout allait très bien. Bien penza makasi. Luna Mienzi ya eko kota kati c'est fini. Akomi ka muke na grâce. Muke na grâce. Grâce à kende boy alandi grâce. Grâce à sala boy alandi grâce. Tina kilelo oyo. Siko botala makambo botala nini ekomeli Luna Mienzi. Ayeko zwazemi tala siko makambo bandeko na ngai ekomi kokende na vie na ye. Akomi kobomba mwana azolinga te bato bayeba keno auti kobota. E ya kote ya ebele ya bandeko na biso. Vi bakendaka nango presse te. Luna Mienzi oyo eza kaka na ane moko kaka yeko yebana epi yeko yebana na nzela mingi nini na nzela ya famille bota. Tango akoma tika ko jouer pa ya Belvi kandi c'est fini akomi ka biloba loba. Luna Mienzi akoma ki biloba loba makasi. Moi je me rappelle na émission moko na sala na lobi moi si azalaka bongo te. Azalaki na agitation ya makasi ba mukanya oyo babanda ba théâtre liboso ya ba Luna Mienzi. Mais mukanya wana ti lelo na kosis mwana batu. Mwasi moko za pozo ko tala mwasi nzambe tala taille tala forme. Mwasi ambinga. Mwasi moko pembe muluba tongo. Otali ba narcosis wana lobi wow mukanya oyo za mwasi kitoko. Mais bazana bango pose ya makasi. Pose penza ya makasi. Luna ka koya mbala moko. Mbala doraza ka likolo. Ngande. Siko lelo tokomi wapi. Luna yeko zwa zemi, ba yeko tia ye zemi. Na zemi wana Luna yeko bota. Ko bota kasi ndenge zalaka. Bibliata mwana na yo sepela na lipamboli onzamba pesio. Da ao sepela na yete. Ao sepela penza na yete na yebite. Soki azo melisata mwana kutu libele na yebite ngana bino to yebite. To yebi na biso te. Yango dans la vie kozalaka bongo te. Kozalaka likolo te. Surtout soki oza mwasi. Surtout soki oyebike mokili otalaka ngai ezana mibali mosusu olobaka mwasi oyo na sala ekaboy to mona deja tolanda ba émission bato ebele basi ebele basala bango bongo epa ya mibali. Pourquoi? Parce que mwasi abando mimonisa, mwasi abando mikumisa, mwasi abando mitombola, mwasi abando lakisa keno yende a part ye na mokili mutu mosusu azate. Siko ba résultat ezalaka nini? Omona ka batie ezemi mobala kimi ezalaka bongo tina ndenge ezalaka ka ndenge tomona ki ba prise kaka nushipi ya boti bandeko na ngai aye ko publier ba photo na ndenge azalaki na zemi ba video na ye ya Luna Mienzi ata moko te tomoni Luna oyo azalaka ka likolo awa akomi calme kimia moko ya kote ya ebele ya bato bandeko na ngai. Eza te ke no toye koseka Luna Mienzi toye te. Eza kaka Luna alekisaki. La famille. Ngana lobaka nanga Luna penza alekisaki makasi. Dans la vie muto azalaka bongo te. Dans la vie muto azalaka bongo te agitation ya makasi. Ezalaka bien te. Mais prière nanga ezaka ke no muto oya tia yo zemi abala yo pour que soni oyo ebele ya batu bazwa na nzela na yo elongwa ekozala malamu mingi. Je sais que on répondre bino famille nanga nga kutu mama nanga yo ka soni te mais ba fani na yo ebele ngana na kande na chaka numéro ya téléphone ezana batu ebele ba benga ngai ba fani ya Luna Mienzi baloba mama Etoiline toyoka soni mwana ya yokisi biso soni ya makasi. Luna azalaki likolo makasi muto azalaka bongo te dans la vie. Lelo o ba grâce luzolo bango wana bakomi kokende Nigeria. Ba baby la donja bango wana. Yo zalaki pressé olingi kaka. Place oyo grâce baby la donja bazalaki na bango bien na grâce luzolo ye kokota.
oyeka otie mbutu na yo otie ka makelele internet elobela yo kaka mama kozalaka bongo te vi oyo eza pasi pe mawa surtout na communauté na biso babantu kindoki eza ebele ka ndenge okotaki katikati ya grâce luzolo na bebi la donja ebele deja ya ba fan basepelaki ata mokete basepelaki te eza na bamama mikolo babenga biso kutu bamama mosusu nazalaka ntina bamessage na bango awa babanda ekoloba kaka luna wana mwana mabe luna wana boyeboye ekobebisa relation ya bebi na grâce luna wana boyeboye tala sikoyo lelo tokomi wapi tosuki pe wapi dans la vie bazalaka bongo te zala pose ata ndenge oboti boye ata soki papa ya mwana na yo akobala yo te zala pose tala nzela ya bamukanya ndenge baotambola tala nzela ya bamilene oyo ya banda théâtre kala banda li théâtre lelo te tala banzela ya bamilene ndenge bazali tala bakardozo bayaya na yo ndenge bazali bato kutu akopesa exemple baza ebele bamimika bongo wana nyonso mimika bongo abota eza teke ntango abotaki azalaki deja starte azalaki na starte ezaka zemi ekotaki bandeko na yo bayaya na yo bamartini musantu bango wana nyonso baza bato moko babota avant babanda makambo ya batéâtre ezaka réalité boko kobota batia bango zemi baza bana mike ya yo deja osi okoli 26 ans soki 27 batia yo zemi esalemaka te na age wana batia mutu zemi esalemaka te me babilo mosusu ka ndenge nalobaka ezala bamakambo moko eza nango spirituel mosusu ti ndenge ozwaki zemi yo moko okomprena te me eloko na osenga na yo boza ba personnage public tango ozolekaka na public yebaka tiaka pe yango na mutu ke batu oyo baotala nga batu oyo baolandaka nga bango nyonso balingaka nga te eza na batu mosusu spirituellement baza na bango bien me batu mosusu baza pe babe baza na posa baya kobebisa ngai ezalaka bongo alors yango ezalaka toujours malamu mingi ndeko na ngai. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et kozalande somo. Stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.